makambo eza ya konginda entre na Caleb Toukebana na Zigura. Ebandaki ndenge nini pour que Caleb Toukebana na Zigura makambo koma ya koyinda. To sepela biso nyonso ba comédien na biso ba uti poto ba ye kokunda papa na biso Janify. Wana penza biso toza na esengo nango biso to sepeli vraiment na arrivé ya ba comédien na biso. Mais elo mo boye o nga na yo loba lelo ezaka ke il faut pas éviter ba chroniqueur. Il faut éviter ba caméra. Lelo papa na biso Caleb Toukebana na Zigura so ba bebani e comme si na niveau ba lingo simba na nzoto. Ezaka pona ba caméra, ezaka pona ba journaliste ba osa mbongo na bango. Arrivé na bio na Congo, matanga ya Janifa ba journaliste bazo profiter. Ba osa mbongo na bango, ba chroniqueur ba profiter na sima na bino. Alors bino ba batu moko boye bozala vraiment sage. Et na mutu musupe ba yeli pe micro libosa lobi ka loba na ete aboyi na lobi wi na loba na ngata to mona ki en premier jour pas en Luzolo loba ki en premier jour ba yeli micro lobi ate na loba siko te to za bakunda ana raison loba ki bongo mais bino bozaka so micro ye bobandi koloba président Caleb aza vraiment na raison ngana féliciter. Na félicité réponse na ye o a répondaki aza vraiment na raison na makambo ezoleka nga na opesa faute pas Zigura bandeko na nga na otela bino audio nga na oya toujours na ba audio po bino moko bolanda bolandi pa na nga boyoki pe bango moko nde balobaki nde likambo yango elekaki. Alors na otela bino audio boyoka likambo yango ebandaki ndenge nini ekoma tina niveau oyo ekomi wana boye kokunda muninga ezala teke nde boye okunda muninga botika na ba mésatante moko boye bozongi poto botika na ba guerre d'esprit te ezala bongo te ndenge boa bino nyonso ba comédien so ba olexa bino ndeti na ba interview moko boye muninga so lobi likambu boye yoko oyo contredire yango te okoyo contredire yango te. Bapesi Zigura na bapesi Caleb Toukebana micro batunie via poto. Caleb alobi bien via poto eza facilité. Oui, effectivement via poto est facilité. Era batu musu bakanisa na poto mbongo kwea na nzete te. Via poto eza facilité. Yango bongo na batu bauta poto so bake Congo bakoma lokwa mbwa bakati singa. De soit que Congo amo le quoi ko aye vraiment koda aye vraiment le quoi na place moko boy na place à liberté de casa free amoni pena ye na place moko o aza capable de ça nyoso lingi aza capable ya ko sepela bima kena ye baba kene ko duma kene ba parcours na ye aza na ye très à l'aise. Pourquoi na poto ba souci za kamakasi et na ba te belé bala na ba souci na poto poto eza facilité. Caleb aleki na émission batunie question wana à répondre correctement, à répondre très kitoko en tout cas vie nange sikoza bravo na beteli o maboko penza à répondre qui bien à répondre par rapport à la situation ya poto ndenge lekelaka. Caleb asala 14 ans na poto, Zigura sala 14 ans na poto, Caleb asala 14 ans na poto. Et ça te que pose à moi na poto oyekin alelingo bando graver poto na même ba congolais ba yebi na bango ke na poto via la facilité même bato ba na Congo ana ba yebi na bango ke na poto via facilité mutu to yebi na poto via za facilité kobi matongo na malili kola muka so bata poto ba yo kangande na oloba boy ba pianga raison via poto ya facilité. Obi manatongo ola mukama lili okebeta kayu msosala misala mibale misatu po vivre po bana batanga po bana ba po ofuta ndaku po eza facilité eza ka na moi eza na moi ba avantage ebele po mbongo ezo monana ba avantage ebele ba opportunité ebele ba avantage ebele so za na mukando za na moi ba avantage ebele mais via pote ya facilité. Et à facilité. Et alors quoi via kini to sali business pe e foot yo pe business pe e foot. Via Congo ya pote ya facilité bande onanga.
na otiela bino audio wana boyoka ndenge papa na biso Caleb Tukebana na Zigura nde babebani likolo ya vi ya poto. Babebani ka pamba likolo ya vi ya poto. O musa lobi via poto eza facilité alors au côté linga contredire ngana zabo eza kitoko te bande ona mbote avant la bino na audio na pesi bino mbote esika no so bozali mbote bato bolinga Ursule Botelo TV mbote na bato bolanda biso mbote na bato bo conseiller ka biso et puis mbote na bato o bo partager ka vraiment ba émission topé ba analyse na biso wana liboso na bino Ursule Botelo TV car ndenge na yebisa bino na yaka toujours liboso na bino soki likambo ezali donc soki likambo eza nango te na koya na ngate donc so bomoninga bozala sûr que likambo ezali yango na yepe liboso na bino alors nazotikela bino toyoka audio wana ya Caleb Tukebana na Zigura botala likambo yango ebandaki ndenge nini bando nanga so eza mbalano ya liboso otombe na Ursule Botelo TV en tout cas au s'abonner. Ce que ça vraiment mbala liboso au visiter chaîne na biso au s'abonner et au sa malamu ming donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions Nzambe ako pambola bino donc to partager na WhatsApp, to partager na Facebook, partager tindela baninga lien kabola na bandeko batala eloko ninyo ezoleka entre Zigura na Caleb Tukebana ezaka rasoni po bokendaki pona kokunda ndeko na biso Diani alors papa Caleb na biso aza vraiment na raison donc papa Zigura meka kotala esika wana okoki jamais koya ko contredire o ndeko na o alobi kaka na émission moko wana eza vraiment kitoko te eza kitoko te botika kolanda ba chroniqueur po bazoya kaka ko distrait bino toyoka audio tokutani après audio. Merci. C'est avoir un titre de séjour. Mais quand tu as un titre de séjour, on les étapes un peu difficile pour la battre. Non, sur l'attaque défenseur, il y a Europe. Moi, là, ça fait 14 ans que je vis en Europe. Bando nanga audio za mulaiso na okata na nupona na loba no parti obomoni parti o vraiment yango nde suisi penza batu mutema parti o Zigura lobi ke aza ambassadeur na poto donc ye pena za ambassadeur ba na poto asali 14 donc ebimisie lokolo orgueil moko boye batu baswani batu basui motema car pour na parti oyo papa na biso Zigura lobi maintenant tala bo Zigura zala mutu mo zala na très calme azala na mutu moko toyoka na biso na ba problème ite ke toyoka o problème moko bimaki o Zigura leka ki asala ki en tout cas toyoka te toyoka na biso na ba problème ite mais likambo yo kaka eza likambo moko o pena Zigura a tuti mutema ya batu az ambassadeur 14 ans na poto batu ba fingie makasi pona likambo to continuer kolanda. Donc, si on t'a vu dans la vie à Potoza Passi. Non, faut qu'on. Non, comment on olobelo, ils ont mal interprété Zigura. Non, écoute-moi bien. Oui. Bah, tout une question. Oui. Vie à Potoza Passi. Parce que, voyant son intervention, ça se verra comme si ils osent défendre vie à Poto. Tous nous vivons là-bas. Oui. Au salle 14, on a salle P14. Le bisogno sur la kuna. Koloba que vie à Poto, et à fleurs roses, là tu vas mentir. On va citer ça la complaisance, s'il te plaît. Et puis, il faut savoir aussi, en faisant une complaisance telle que ça risque que je sois critiqué, on te jette des fleurs. Il faut pas être complaisant. Ça sera mauvais. Parce que tu es défenseur à Banapoto. Ils sont pas Banapoto, papa. Nangana yo 14 ans 14 Mutali Muningana Bambula, Kuna Azati. Donc, yo Kangai. Parce qu'il ne faut pas être complaisant pour dire que Ngana défenseur. Papa, tozo vivre, auto-vivre. Faut pas dire ça. Erjania Koufi, ça doit nous interpeller en général. Communauté nationale. Kokolo Bate Poto Sepelisa Munoko. Ça doit interpeller les couples en Europe. Oyebi, Ngana Otoyebi Poto. Oyebi, c'est que nous vivons chaque jour. Faut qu'on soit complaisante, mon frère. Je risque d'être vilipendé. Non, écoute-moi, mon frère. Non, qu'on soit parte parce que kokende na vilipende, bako vilipende parce que yoko bimisanga comme
aussi nga nazo critiquer ba oyebi poto toyebi toyebani papa tozana ba difficulté na ba couple ebile na poto qu'on en fasse pas un débat qu'on en fasse pas un débat moi je ne vais pas faire un débat de ça tozana ba difficulté c'est que c'est vrai bon en fait moi je non yo go défendre en ça sera pas bon ordination go luka wotsanga tu vas m'exposer mon frère attends il faut encore exposer aux insultes parce que je suis habitué des insultes. Dire que là-bas c'est la rose et les gens sont bons, là c'est non. Boyoki place débat wana ebandaki. Bandeko nanga na otala boye vraiment président Caleb a raison. Na otala likambango président Caleb a raison po boza na internet boza na ba micro liboso na bino bata media ba eli bino ba micro liboso na bino tant que ba artiste et comédien batuni muninga mususu question alobi alobi ba réalité o ezara na poto quel que soit yo vivre bien que loba attaque non pour na ngai vie pour na ngai nga na vivre bon na vivre non ko sala ngona TV bongo te tant que batu nyonso ba yebi que vie ya poto eza pasi ya Jennifer ya nyokwa mina poto mais so bozaki na ba vie ya bien il fallait bo s'occuper de ya Jennifer il fallait bo ya Jennifer bo tia banda kuna bino malgré banda roboya mais tango babwaka ka biloko liboso libanda pa la brine so bozwaka ye bocheki na banda kuna bino ya msio ngoza pe makawa mususu towela te koloba towela ka te koloba papa biso zigura totala ye batebele basepelaka na ye po azalaka bien akanama ki kofinga mate mais zigura finga milelo na internet boyebi ba congolais na bino nde bazalaka boyebi bandeko na bikongol tala kongola mystique kongola ko zalaka ye wana olinga yo aosepela na yo olinga yo mais ye kaka nda obalukela o lisusu davantage kongola la bongo kongola tazane fani na yo mais soko salike eloko mo boye kaka ya malamu te obalukela yo bomo lelo nde babalukeli zigwa babalukeli zigura po alinga tombola mapeka alinga sa lokola te poto eza bien tobote mais poto eza na ba difficulté nango poto eza na ba difficulté nango makasi partout po na mbongo eza facile te toyebi mais poto eza difficile poto eza très difficile nga loba toujours muto aza na poto so atindelo ata $50 kumisa nzambe pisi nga merci muto aza na poto so atindelo ata $50 kumisa nzambe episi nga merci po $50 wana anyokami po azwango abimeli yango tongo na hiver na malili abimeli yango tongo po akeluka mbongo wana anyokwami ali ya boyolo bapoto ya facile te papa biso zigura oloba poto ya facile te muto aleki na mikro liboso na alobi ba réalité poto kala ba lobi bien que ba souffrir na mabala poto oui mabala poto eza na ba difficulté belé total na internet to mona ba réalité na internet si 100% ya mabala poto to ana 20% kaka o bavanda kitoko ba vivre na harmonie moi c'est mobile ba vivre à bien 20%. Bon na Congo na Congo ba problème ya la lango pena mingi te bon to ko tia na Congo to na moi 60% ya bato pe ba vivre pe bien to na moi 40% ya bato pe ba simba keba na Congo na ba mi basebele basala raté mobile ozo responsabilité ya nyonso et puis ba yokana pe moi ça ko bima te moi ça osala te mobile osala pena nyonso tado musala nyonso papa sala ka mobile osala ngona ndako mobala sokipa na mwasa sokipa na bana sokipa na olia sokipa na klasa sokipa na nyonso na bakongwana ya bongo lelo ne tokoma mona basi na Congo bakoma bunda mwa business mwa boye bakoma bunda à peine mais aki bongo te à part ba mama biso kala
omona mwasi omona ke ana moyo oloba te libosa mobali ne pas yebi ke lelo soka tie munoko soka mobali akangi batio mususu au souffrir ayebi ke il faut obéir po yebi mobali azwaka charge nyonso. Mais le loba mibal ba onyo comme on a poto pourquoi moi c'est 50-50 et comme que moi si faut y en a 50% so mon alibala de abo kabula 50% respect à la lisute na moi si aibi que ape capable ya sala boy aibi que na capable de foutre la ndako a capable de sala boy oui ezala bongo yango bomona basi mingi ya poto ba koma ku faire souffrir mobali aibi que ya bima surtout ce cas soit salaire ebele koleka mobali. Et si li na basi muso eza bongo na basi muso so kozo salaire ebele koleka mobali et si li soki ka zo salaire na ebele koleka mobali ko mona ka mobali lokola ye paso kwa mbetenga eloko boyenga na sala eloko boyekanga na somba eloko boyenga na bimisa yango mona ba mabala muso ekenda na okufa ka bongo mwasi wa mona ke charge ekomi mingi ya ye moko mibala poto ebele ba fainéant ebele mibala poto ebele ata na mbongo mais comme atia déjà le kona na mutuna ke moi si fa bimisa 50% et pe fa bimisa 50% yango bomoni babala ngo zo simba te total à chaque temps total en internet awa si 100% mibali ya poto toana toana quelques pourcentage mibali ba se respectera ba sala ba lingate ba siba maltraiter bango obi matongo sala mbongo na ye ana droit likola mwasi ana liloba likola mwasi mais epe na ba mibali musu ata na mbongo abombi ayebika ba kabola 50% yango bomoni basi bele ya poto ba na respecter bana respecte boti ke la basi na bino charge moi c'est sorti que les cas charge somba oyo sombaka oyo zwaka o e marcha na ngote e marchate au moins que ye moko na mudla molimo na ye moko na motema ye moko ayebi kete to vivre to na payer libanda charge ya mingi mobile nanga ya zwa o ngana zwa au moins ye moko azwe lokwa mais so kaka yo lobi na sala bo to sala ka banda le lobo bomi ko pa libala bobomi kop. Alors Caleb Tukebana a expliqué le bien que ma balle belé à poto ça na ba problème ba vivre ba problème na ba balle belé à poto ba se poto misuba kota ba makele ba misuba comment on zo ba mbonga bana ba ko un peu comme mona aibi ke obimo ya na ba euro mobile po ya na ba euro alors ye pas a ko vendre payer moko ba se belé ba koma bongo tant muninga lobi bongo. Alors baba réalité to apprécier maramba lobby to beti maboko po eza bongo to mona na ba YouTube chaque jour to mona ba vidéo bima na YouTube ya ba couple la poto to monaka chaque jour to mona ba TikTok ba vidéo zo bima ya ba couple la poto to zo mona makambele kaka to yebi. Alors koki ko yo graver biso ko yo graver biso te ngana za ambassadeur a poto ngana do ngolo baka ambassadeur ba comédien nyonso non tangu pesu to na matanga ba cho micro uzangi mamba oloba ko tata loba talikambu ya matanga o souhaita ta batu ba mes condoléances. Au suite à ta famille Jennifer mes condoléances na place ya koloba ba bloko lobi en tout cas et si vraiment qui torote papa na biso zigura à la prochaine occasion yeba ninyo loba nga loba na tsaka na mai na munoko te nazaka pour mutute na loba o na omona na monike likampa zigura sali et sali qui tokote afinga mingi na ba commentaire batebele ba fingi po na moi orgueil wana poto ezaka lola te et ana bato ebele ba vivre na kisasa mais baza très kitoko bien organisé ko leka bato ba na poto ya lola te bato ebele ba vivre na kisasa kana kini na biso wana baza très kitoko ba na ba mituka ba sorti na sorti baza bien ba vanda kitoko ko leka bato ebele ba na poto. Alors ceux qui vivent pesa million na kisasa te vivent pesa million na poto, gloire au Seigneur. Ceux qui vivent pesa million na Kisasa, gloire au Seigneur. Ceux qui vivent pesa million na Afrique, kumisa nzambe. Et pesa million na Europe, na Amérique, na Asie, kumisa nzambe. Mais li kolobate ko yo bimisa place to ebike, vieza passe yo bimisa ngolo la vieza facile. Bwana ba famille
mosusu mpe bafamille mpe botinda mpe bambongo te me ntango baoyoka be baomona lokola mo eloko mo boye kaka. En tout cas eza kitoko te, eza vraiment kitoko te. Yango bomoni toye kolobela yango po président nanani président Caleb alingi afingama po président po soki kaka zigura lobaki likambo président Caleb alingaka fingama likolo nango. Alors heureusement bato pe ba comprendre que non Caleb a raison, papa na biso zigura sali mo orgueil, bato ba comprendre ngo heureusement bato ba comprendre ngo. Vraiment merci beaucoup na bato bolanda Irsi Botelo TV wana komi nanga na suka boyebi nga na loba toujours partager, donc ba partage na bino et ça la biso bien tango koti partager émission nzamba lola opambola tango s'abonner kobosa na te cliquer cloche ya notification, aimer vidéo, tia commentaire à bien nzambe a ko pambola yo wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Partagez l'émission s'il vous plaît, bisous, bye.